joie d'être là devant vos postes téléviseurs en train de suivre votre chaîne Eco RDC, là où vous êtes, là où vous prenez des informations en temps convenu. Et j'en profite pour dire un grand merci à Papa Jean Thibaut. Merci Papa pour la confiance. Et puis merci comme ça à Peggy Walongwa. Merci à toute l'équipe de Eco RDC, de partout où vous êtes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci aussi à nos internautes, ceux-là qui sont abonnés à notre chaîne Eco RDC. Je sais que vous n'êtes pas déçus. Ah, c'est vrai que vous nous faites parvenir vos suggestions, vos remarques, mais du moins, nous faisons en sorte que l'émission, le boulot va, comment je peux dire, alors personne ne va ignorer que dans quelques jours ou dans un mois et demi, une année à Dadi Kambala, alors bientôt il va totaliser une année depuis qu'il a quitté la terre de ses ancêtres. Alors nous avons voulu aller auprès il y a bateau bazara qui proche nae bateau vraiment bazara qui na kati na intimité nae na vie nae amoureuse au-delà il y a vie artistique au sala avec elle nous aurons à parler par rapport il y a une année à Dadi Kambala au Azolinga Kokissa je pense en février au Dadi Kambala Kokissa une année mais c'est vrai après liwa mutu makambo bimakebele après liwa mutu Maloba et Loba Maka et Belé. Alors en tant que journaliste, nous avons ce devoir-là, il y a Koluka vérité la source. Source à Moizani Niza, moi Sinaye, Eza Bananaye, Eza Mondia Théâtre ou Abandé Kosala. Alors le loto loba qui vraiment une photo yamba moi si à Dadi Kambala avec qui nous aurons à parler de tout ça mais je tiens à rappeler que Dadi Kambala zaki na basi mibale ya liboso na mi balé alors il y a mi balé je pense bolanda qui est to bozolanda déjà parce que monsieur Kota ki bongo na chaîne bozolanda ba propos na makambo ya loba qui par rapport il y a relation na po zaki na ngona Dadi Kambala et puis na makambo ya ba na ba alors le qui peut te rejoindre moi c'est dans les bosso bah passer qui va bon moment dans la Dadi Kambala bah passer qui va bon moment peut-être avec moi c'est bah botiba na 4 si je ne me trompe pas 5 bana oyo bah bota qui bon na Dadi Kambala alors tout cela peut makambo belé à solo là donc mon invité déjà sur ce plateau avec qui nous aurons à parler par rapport à Dadi Kambala. Je m'en vais dire bonjour maman Maggie. Maman Gisèle. Maman Gisèle, excusez. Bonne santé nayo, bonne santé à Bana et puis fille nayo zolikani actuellement après Dadi Kambala. En tout cas, vie nangezo le bien angolo nzambe. Kozaka na nzambe za malamu na vie. Kozaka na nzambe ndo batela bana. Lelo koka ya malamu ndi yango wana. Sinon santé ça va, en tout cas santé ça va, bana pe baza bien. To ba problème moko eza ko telo mo eza. Voilà, merci maman Gisèle Ndengondimi invitation na biso to yekota la yo. C'est vrai maman eloko eza vraiment ya motuya oyo etimi biso toya koyamba yo eza kalate Dadi Kambala zokokisa une année na mabele depuis Atika Kibiso. Alors c'est vrai impression na yo et que kozani to ba sentiment na yo et que kozani parce que dans mon tour le passé qui n'est pas temps ebelé ba temps amoureuse et puis bota qui peut ba na 5 alors il y a ce ba sentiment na to ba impression na zo ndengeli par rapport il y a kalate to kokisa une année depuis Dadi Kambala Atika Kibiso na moni lo bati to ba na mona ka mokolo nde ezalaki na mona tongo ngo jour ngo to lalaka to lamuki na tongo siko na mona siko mokolo ngo so ekoki bon et puis ça quand nzambe merci pour nzambe ne mtalinga ki so ezai pour na prière mbele abika kiloka nzambe dalinga ko zwa mutu na en tout cas vraiment et puis ça quand nzambe merci pour ye moko
andimaki na ye. Mais c'est vrai, en parlant de sa mort, Nabatan Nae Asuka, Avatika Mokili, il était avec toi, Zakinayo, et les Kakindengenini, et puis quand la santé a dit, parce que Batubaloba qui est belé par rapport à Kokonde Dadi, expliquez puis sur l'instant Nae Asuka, est-ce qu'il n'y a pas ça qui n'est pas Nayo, et puis les Kamba santé Nae Zakinini exactement, ou est-ce que Dadi Tikambala, Tikabomo, Atikabiso. Bon, Dadi da saki da to babeli 6 mois. Malade Dadi bandaki lokola ao diminuer. Tanga ao diminuer. Batkutu balobi poison. Poison, monsieur balobaki sida, monsieur babai sida. Aki asalisi test ya poison. Bakinde kotuna dati, bakinde osala test ya poison. Bakinde osala na kitambo, tambake. Balobi poison eza na ngote. Amitungisa me makasi. Bongo juste sikoyo. Eza nini? Nazo konda, mais nazo yeba te, mais soko tile biloko lia pas azaki na tongo ava bima. Mingi mi longa loka bando lia loso na madesu, mais so lambi loso na madesu. Po biloko na tongo ava be akende tournage, o chauffele loso na madesu na ye ali. Mais comment soka ye, emsa nga motile mo loso. Mona tiki yango to ba petsa olieza yesu. Nga habite emsu banyama lokwa poisson ezate emsu banyama. To bito mekana ko sala nano examen nano ya banyama poto yeba so ko banyama peso baza apeti silaka. To zaki na Bosobolo asalisi na hôpital moko wana ya kwenda kwa Bosobolo ni Chopi asalisi examen ya sel. Ya sel examen sel bakangie na balevire. Na balevire bakangie na balevire bapesi bakomela ki ka basifin babi pona kotaki yango na kisi mwa banyama wana bapesi ye azwi basifin mais traitement esili mais omona moto ao changement ezaka te bon changement eza te ngabi eza ndenge eza siko ndenge ni avant ngabi bongo siko ozuma kisi yango ozwi mais eloko moko ezo changer eza te. Moi, je suis parce que je suis comme un Bosobolo ici à Koufaki. Papa n'a pas Mungo, gouverneur, aiko bengaye, abengabi, yaka, bokende na mama yemo, osano benzamen so baye ba juste ezani. Akenda ki pi basele benzamen tout makamunyoso, mais avu kiz, mais change mes akate. Bisobi tobi mutazo konda ka yemo kota komi tungisa emisa petit pa oleza o mutongo kisongo zozwa OK suna kauka batinge sur l'hôpital mona kauka hôpital oneza ka bien mutomo azana sala mama yemo so ake kuna kozwa traitement za bien akena rien. C'est vrai, on peut le traitement, peine le commune ça qui mais si alors je vais traitement là plutôt banda ko cesser l'examen. Bon c'est les examens. C'était ezaki résultat nini bango banda ko pesa. Na suka siko to sali be tout makambo nyonso to bite to sanzana na ba prière. Poto comme mona ngo ekomi spirituel. To sanzana ba prière. To kutena basala nzambe so kutena kana basala nzambe ba saka iza bataki. Ya makamoka molini. To kutena kana basala nzambe to comme la kutu na ba frère. Kola la vie na kati ya ndako. Peut-être bien msu nzambe akoyo kata mawana. Kola vie biso nyonso na bana. Wana na dati na Julie. Tola la biso nyonso vie ba frère no bofisa bakei. Professeur mo mate po abando akene ma église abando la na église. Luka to luka mutabika shwe ezate. Akika ola na église bakumokela église na dati. Bakena butu na tongo bazongi. Baiko benga sikoyo baiko benga ye po basala sikoyo po babisiko pasa l'examen moko ya suka examen na suka na babia sala po bayeba eloko nini esala ezo sala ye pasi wana zokonda ka basala examen suko basala pasi maladi yeko mwana ekomi da na suka to ba mutu da nyo kwami to lo balembi deja mukili to ba akome kaka kotala kaka yango mana senga nzambe vraiment na ba nzambe nde mtalingaki vraiment po akoma ki yemoso ka vani ba prière mo kando sabano alo balanga eleka
tant ba eso tant quoi basé au babine estomac na eza na pota Oh là là. avant tanga binanga abele comme so dola ka to la mukibo omona ka pote kauki yebi makamba nzambe te nzamba sala makambo na ndenge na ye nazana kundima wana ngape na ndimi Est-ce que bapesa ki ba raison te estomac pasuka ki c'était dur sikoyo ezaki déjà qui makambo estomac te mais moi to yebise pe vérité ezaki te ezaki makambo ezaki déjà kambabi cancer to ba cancer déjà ekotaki to ba sikoyo oloba vérité na mutu nini déjà na kawana okiloba vérité na ndenge ni ata yo moko ozomona ezaka likambo ya obomba so otali moto omona moloba na ye ezate to ba pasi makasi na motema oloba ndenge nini soko lobeza loko obomie mbala moko tant ba ko zoye babite po basala opération aboya ki na motema moko alinga bi bino moni opération exagé ka ba pasoli ka moto libomo ka boyo moni onko eza aboya ki abinga ba sala opération te et si la zaima na kondima ya nzambe na ye vraiment la zaima na kondima makasi vraiment et comme moni sko passe leki douleur leki mama nenda ndo la terre so to comme 0 heure aola la ta hotelema bien juma ko la tele ko la mire passe leki siko tango passe leki yo ma emiso etanga moto bonga lala ya olala te yo tala ye ajuma ko la tele ko la mire so tima ko likola mire ko kite a telemi azo pour une 5 heures de moi 5 heures on a joué moi pour hier moi 8 heures moi 10 heures à Lukia Sokola era ko Luka Sokola joué moi potopoto pas ndo lia soute comme ka potopoto batisa ke biloko sukai moi potopoto wana posa la kaka potopoto opesi potopoto a medi to ba potopoto ka ameli to lebe koma ki passe ngamo koma yemo kuta komo tuna ngabi nanga poani na yeba ka to fani ne hôpital abi nanga matana o kilo wanota otala ndongo komi wana oyebisanga mata bibenda nini wana tala peze wana tala kilo no ndenga bipoani abi yomo mo ndo komite ota susi poani na obika kotia susi te na obika na sire na nzambe na obika elo pe na sepelaka vraiment lisusu pona ye apambola yenga poani atakisi apamba na pesi ya mela andosi na merci so osaleli moi potopoto monaka merci ma Gisèle merci vraiment na yo comprendre oui to ba merci nezalaki andoko pambola nga azo pesa nga ba chance alobi yo pe andolo bananga bio yo mozo mériter o mériter vraiment ndenge zawana il faut ndo comprendre te ko méritant ngo ezani eza ndenge nini aba yo mozo mériter vraiment yo pour lia vraiment o mériter vraiment na mériter ni taba ezaki passe tie koma ki mokolo sko ba pere enfin ndima ke ba opérer aye ko nzima albite basalanga kaka jour ango koma itoki na ngaliema po basala opération na buto wana pe na yebise tofuka matosa mabonga na ndo fuka maya za olala na simbi maboko na to prier na ye to siso ko prier na ye abinanga matali ko mbe tolala nga bite mbe tango eza mwa nini ma fante nga na kokate na tanda kaka na dra na sena lala o premier te na silisi na tango la muki mama surtout ki makazi mama okoti mama na douche abando brosser na ozo brosser boye mbango boye ndenge ni tongo makasi bo o brosser boye ndenge abite kasi lelo po ba perenga bo so ba pere po brosser bo po sokola po soka po changer na bilamba o changer o ngana kena ndako na bilamba na ye nango simande o sokolo changer bilamba ti o te azima ye mo akati force ko o te ba comme na force mo mena na minute wana mais non mutu azaki boye ta comme force makasi boye o pose o mona ko tambola ngo pese ya malonga te mais quand même asali force moko tambola ngo ya malonga te mais to ba asali moko akia na mutu kutazali na mbeto moko okam akia bo ça si so procès ça va ngabinga na kena kezwa mona moke poto zali peut-être ba opération teleka na kena zwa eloka alali na alali kaka na bana na kene na zwa epona ya na na ye wana na komi na ndako pe na zimwana ko ya na ye na mwana
à côté de dati on a des dati des à l'hôpital parce que les prières na frère na bango allez à côté moi tanga côté na tanga na koma ki déjà côté na salle d'op to ba to mona na ine ka tongo 5 heures wana o to lala ki na wana ya da côté na salle d'op na pe na vai na mwana ngabite lokando tuna mwana na zela e ba robima na ya mwana ta mwana pokuna pesa tozala bana bakota te kwa ndo tuna mwana ngabi na zela mama vraiment mama na zela ye tanga ko na ko zela la bango basemete kende kaka te oketika pozo ngabo po ya kolala ngabi na telika 17h déjà ngabi na zonga na ke na ndako na tiki mwana mais le santaka loko monga moko nano na komi na bwaki mai mbango na nzoto na sokoli na lati ko robina ye na kilo on est mtu la tiro na yoki nzoto kilo boinde na yoki makelo mwese loka wana yo na ndako wana dena tiki mwana pa yena wana natika kika na salle d'op natiki pe basemiki na nga natiki pe data za yaki kuna ponga siko na yana tika mwana po bango bakozonga nga na olala na gatsinga le po ani bwenzambe je on peut transport passe nabite pona zwa lokala biso za na nini na ya pona zwa kitambo magaze pacha kuna na kota no kendeka mais no sentika mabe no ka mabe ngabi pona ni bonzambe nzambe yo baki o décevoir ngate prier na ngana ebisa ki onzambe pona pisi bakiti na ngana église na zwi bakiti na ngana bino memisango motu te na chango na motu mutoki wana kilo na nzama mona sacrifice ngana osala ngabi nzambe baki okosa ngate ngade na saki sacrifice nanga bakiti ngana tsaki na mutu na belo pesa porter te ngamo no cha mutu mutoki wana kita na nzoto nanga nali ko kende na olobalubaka na koma boy na yemo na moni déjà cri déjà kuna déjà dati na ba semeki na ba oganga nini boy na bilo na memele ba parce que opération est simbaraté peut-être comme ils ont déjà trop tard, mais ils ont voulu bapper ça de espoir, bon, opération est simple pas la moukaki. À la moukaki, bah c'est ça la mouki, atali, azonga kito bakola mukane c'est atali bagno, azonga. À la mouka elle saute. Bon. Pour l'anga, na mona ngeza ki na opération. Na neto tambola ki tokuta na basala nzambe na ba prière na biso ba professeur ndoko bimata na ndako to sa ba veiller to zaiki na bango ezaki na onka bataki ezaki na onka makambo mwa molili to ba diable kaka profita ki na ye ezaki na onka makambo molili poso ezalaki opération pour na yo kaka ba cancer nde na yo ka liso na ngo balobaka eshisaka bato suki na moto ndenga na yo kilaka cancer so mutana na cancer suki ezalite esile mais suki etika osile na moto te siko cancer oyo déjà lié kala mais pour suki déjà sila ya okata suki akeba kati suki batie bakweka na zaki ata so amona kokite male eselinga bien te eselinga mi a forcer bakati mais ngana mona bata cancer basuki ezala bango te na moto mona masuki longwe mais ye Parce que normal. Ceux qui étaient au Catanete, ceux qui l'ont été, ce qu'on a mis tout dans le cancer, c'est cancer, mais c'est cancer. Bon, les hommes comme Zambie, Zambie n'est pas GG. Donc c'est vrai, qui vraie version. Il y a dit Kambala Lenga Kufa, au-delà de la spéculation, au-delà Baki. Enfin, nous avons la vraie version auprès il y a moi si il y a ex, moi si il y a Dani parce qu'il n'est plus. Donc vous avez tous compris la vraie raison d'Aditi Kambala Kufa. C'est vrai maman, après une année, tu avais une belle famille. Botelaï Bango Bana. Alors relation à Yona famille à Dadi parce que Tokaki à un certain moment moi Bambutu Kotaki mais dis-nous quelles sont tes relations avec la famille de Dadi Kambala. Bon ngaza likamala bango te elo kana oloba yango wana na yebi nzambaza o eleka eleki bango ba yebi ngaza mutu moko mutama bonde lito ba ngaso likambo eleki na vanisa ngona kata mutema te to ba o eleka o na o sikona ministre eza vi mosusu na obani na bandi vi mosusu asika to lo beza lokola bota moko zokaki
te pota moko ezokaki ezokaki makila etanga ti soki ekauki eske makila etanga so to bade ekauki ti siko ntango ekangama ntango ekauka na po likolo ezipama ti na moto oyeba poto ezalaki po moto amona cicatrice nayeba so bamoni na ye mpe ta oyeba te to beza nango bongo to badeja eleki nango déjà. Ok, donc là j'en profite pour dire un grand merci comme ça, Maître Ramazani, Maître Rodrigue Ramazani, merci à vous. Et pourquoi pas à mon lieutenant Yel Ebo et la Samba. Pourquoi pas la matinée, ça, on a biso na kati ya Eco RDC. C'est vrai, maman, moi si à Dadi, tout le monde, moi si c'est vrai, question n'a tout mais je dois quand même la poser parce qu'il y a des internautes au Balanarabiso Balanarabazoa vraiment éclaircissement par rapport à Makambo. Posant le coup, moi si il y a des dit Kabala Liposo ou à Sala qui va vinailler ou à Botakina et Ban, en tout cas, mon frère qui vraiment foyer la vie. Et Toyebi, deuxième femme, il y a Dadi Tikamba, oh Biso Toyebi. Parce qu'à la logique des choses, première, ma deuxième femme est Banaka. Alors, deuxième femme, il y a maman Eni Tumba. Il y a peut-être qui est aussi à Dadi Tikamba là. Mais l'autre peut-être étiqueté Biso Kota là que maman Eni a boy. Alors, que il y a Zaki moi aussi à Dadi Tikamba là. Et à Zaki deuxième femme à Dadi Tikamba là. À Zaki moi aussi à Dadi Tikamba là comme yo. Parce que na binomi balé à Tikaki Kobala. Est-ce que l'autre mot par rapport il y a réaction, il y a maman la biso et ni tomba ou alors que binomi babola qui basi à Dadi Tikambala ozaki abala qui bidote donc binomi boza la même lignée boza ndenge moko na né ozaki basi à je sais pas une réaction par rapport il y a Kimto oyeba kamba olobeza te namoni réponse opesa kimto oyeba ndenga lobeli na ndenge ye ndenga moni na ndenge naza na réponse te en tout cas mana linga vraiment babiloko wana te babiloko wana eza lokola naomi kitisa nzambe ndenge linga nzambe atombola eloko mai yango wana nzambe so atombolinga moto amokila ata atomboli nozwani ndelo te nzambe so atombolinga nde naomataka na mais côté la binomi balé boboki la qui Dadi Tikambala ils ont là 5 na Dadi ouais souka ça na Chine ouais souka to bana mais a ko ça 2 ans a na une année Dadi atika ba une année ba souka atika ki azaki na atika ki azaki to ba mikota ngo akufi et 2 jours akoksi wimo c'est vrai de et puis alors relation que ce soit yo, que ce soit à maman Eni, est-ce que par exemple vraiment la relation il y a kindeko to parce que yo za moi si mon souci à Dadi moi c'est le bosso il est pas ça qui moi si à Dadi bana bino moi ba yo kanisa je sais pas après moi à Dadi Tikambala est-ce que bana bazwa katon il y a ko tutana il y a ko sangana il y a ko ba ki o azama kila na nga o azama kila na nga en tout cas bana ba mona na ba moi na nga libosa mobali aza déjà mukolo déjà na mère ko 17 ans to baza déjà mukolo bato bateya ye bapesa ye baconseil oza na minute oyo bango baso baza basi ata badati wana baza basi to mobali nde azala mokolo to bamobali akotelema avant desi bango nyonso bayebisa ye wana baza bandeko na baya makila moko ndenge omoni Tegra ndenge omoni Messi Adré Stéphanie nde bango mpe bazali eloko moko eza ya problème eza te mwana na ye ute koya bautokende babengisa ye bango ayaki azwi ador bake naza na nipro eloko likambo moko eza te omona eloko eza te eloko de esila likambo de esi te tobandelango to ezongaka su te loba nzambe asala mokili sur omona te to be nazaka ni problème naza na likambo ata ya bana wana so na moni bango baza eloko baza bana bato balingi baya na mokili te eza nde biso nde baparent nde toluka bango soko nga na ozwa mabe na bana na ndeni est-ce que bana mwana lobaki bobimisanga na mokili te mwana bato te eza nde biso nde baparent nde toluka bana baya naza na bango problème te bayaka wa mwana nga mobali akendaka kuna
un problème mortel au moins ça te basola baza bien na ça bango baza bande ko na bino et là au moko ezate ba makila moko. Mais c'est vrai, David Kambala, oui, aux amours, aux maman, c'est vrai que tu peux faire ta relation ou pas, on a intimité, mais est-ce que ce qui est là, et c'est que yona maman et ni, pour sangana, pour la solution, peut-être pour na bana, pour na binomo, mais quand même pour vendre, pour se dépendre de la biso bazali, famille d'adi, les élèves sur des lettres, carrément est-ce que et quoi ça les fait que vous voyez na maman uni pour nous la solution peut-être pour na bana. En tout cas, ouais bon, les camarades équité. To bande li pona équité na ngote, eloko mo eza na ngote. Eloko mo eza te to ba wana ebida ba kola. Biso pe to komi da ba mama ba koko. C'est ça. Makambo eza ndenge mususu. Mais c'est vrai, Tolobi, Makambouya, la visite, est-ce que Bandi Konaï à théâtre, est-ce que papa Dadi a un problème, non, tout le monde à théâtre, si à côté de ça, ma belle, Batikala au sol, c'est deux questions, deux questions. Et bien la Bandi, oh, Lobina, non, ce cas, il y a un problème, là, Moutumoba. Dadi, vraiment, n'est-ce pas, et non, non, bien, non, yaya, ya Dadi, la messana est bon. Toloba azali na problème ya mutu te ye ata boswani nende ni lobi ya oleka opeso mbote omona ka beleli yo kana musika ye to bazali ne mafuma ata botongi ndeni azata kuna te ye taliete l'essentiel à vivre ye bande olobelelo te en tout cas mapona wana makoloba mutu moko azana problème ya mutu atika ozana ngote ngamo ko ya to soina bino olobise te mais o créer lo moko o comprendre te atabi makindenge ni na o créer le logo mo kaka po ebi soka betango ka o seka to ba azai mobile mo malamu ayebi ko vanda na bato pa yebi ko vanda na bato pa yebi ayebi ndeni okima makambo ando kisanga poza mayele na vi poza mayele na vi soza mayele te po yeba okima makambo a kolisenga na makambo le na yoko bando mona lelo te ekomosunganga po yeba okima makambo la vie pour qui marama comme ça moi les camboyés au kimi lelo vraiment les na kompe na vandi na omona oui makambano e sangi koli singa lelo komi vraiment comme ça na comme mona pe oui en tout cas vraiment makambano loba zaki ya solo. Alors par rapport à la relation à bateau théâtre, est-ce que après est-ce que vous avez une visite, tout appel, des quoi on a auto zana Gabriel ya kotalanga zaina Gabriel to zaina ba mikole uta ole kana zaina be bakata ba Marilène ba yaki ba kotalanga pour qu'on ait ma caméra te vraiment mais ba kotalanga ba kotala pour peut-être combien de temps pour David Kambala tika kibiso to te ba kotalanga wana mo katika te auto ko famille kole ute ko leka ba kotalanga to zalaka lokola papa Delta Force yimta yamba kinga pana tant makambo ani zana bimai na ndako yekuta comme famille ko to zala ernyo sataye na mo sinayi to comme famille papa Makaya papa Christian papa Sudiata namona na bango nyonso en tout cas vraiment to mona na bango nyonso bato bayaka to mona na lelo ka yango na oloba voilà par rapport ya batu ya théâtre wa konaye na bossa na ko to bien belle vie ma belle vie ko to yekuto famille ndeko nanga to bayekuto likamba olobeleza te. Voilà, comprenez, nous sommes en direct, donc... Écoute, les gambas olobeleza des familles vraiment, to bande konanga, to ba air nyo sur mona. Voilà, lelo David Kambala Kofi, to komi komona ba jeune, ba komi kobotama, ko imiter ba rôle ya David Kambala, l'invité est-ce que sur 8 ans ko mona ba ne bazo prester to oyebi et présent ba jeune garçon moko parce que bazami balé moko za na ngola moko za na kini et wa za na kini comme na Yannick à ce surnommé Kambala est-ce que
ozwi déjà temps ya kolanda ye to ya kosola na jeune garçon Yannick Dikambala. Bon, Yannick fils à papa tozalaka ne ya nyonso ye kutu yebima tozalaka na ye likambo uta olobeza te mais ye pas ozouer place wana bien nga kuna beba pese chance eloko ebome kaka aza nde munene te soki azali morphologie to bamasse eza te to soki azwi kaka masse esili nango to akomi vraiment to vraiment akomi vraiment to bazozwa ye namoni mpe buba nayebi ye très bien buba nayebi ye très bien buba mpe namona ojouer mais asala effort asalaka effort eza makambo kaka te bameka kaka buba soki aza na eloko soki esungi buba na masse buba na masse eloko esunga buba masse aforce ezaka likambo aforce kaka soki aforce na okoma. Mais comment on a bango mibale ndenge bazojouer ça te fait comment ozomona eso papa dadi ndenge azalaka na scène to ezosala ndenge nini komona baacteur wana ndenge bazoimite Dadi Dikambala et surtout Yannick en tout cas so na vandi ne namonaka lokola na vandi na dadi babilo mo abetanga namonaka lokola oni boyoko nayebisaka ye to baza na bilo mo soka vandi bilo abetaka yango ya zaiki na to ba mesana loko amfanda ki amesana ki na ye to zai na bango baba mo na farage to ba Yannick fils à papa za mo na farage to ba yebiye banda Yannick ti ba obota ba dadi ba yebi bango to ba zoki loka petit na ye vraiment partout kendaka azara na ye alinga mingi fils à papa ma jouer bien aza respect mwana moko na dingi bato bapese chance ngamo na baki kuto soki ngole monani to betelo monga na ye to beta melo mo vraiment to yebi ekanga. Mais comment on parle de Buba tous autres informations moi kaza parmi d'anciens acteurs il y a papa Dadi Dikambala est-ce que c'est solo Buba awutaki na dadi na swabala tant dadi asali tapis rouge Buba alongwe na swabala alandi eza na bartero balanda ki Buba pazali na kati ti Buba eko voyager aki Angola aki sala pe tapis rouge na Angola wana pe dadi ayebi Buba sala tapis rouge na Angola na yebi. Voilà, merci maman Gisèle. On a tout ça, bon, on a moi aussi, il y a deux fans Dadi Dikambala. Oh, c'est vrai, elle a aussi le droit de faire sa vie parce que Dadi est déjà parti. Mais vu qu'Azaki Moutou, oh, Bazala qui n'a intimité, on ne pouvait que venir la voir par rapport il y a Liwa, il y a une année Dadi Dikambala. Alors c'est vraiment relaté Bissonano, tous on a Dadi Dikambala quand il était en vie. Est-ce que ça a blague moko azaki soka salio pena to zana kana ndenge nini il faut bino zonga bino seki comme pas possible blague bino pena Dadi azala na so salio penza to zana kanda foki ni blague mingi ndo salanga eso songa neto aka bakanda alobaka lo ba chetoka na banzembe wazaki makasi ya banzembe toloba yo mo comprendre ma mutoyo awo yembelanga ngape na beti kara loka na yebi to ndaka yembelo banzembo ne l'action landai elo na lobone masuka limera ndo beta pana ando yembelo siko banzembo obwaka ba jeto bambwakela yo moko lemba iti to batango omona ka moyo to bite neto kendereka to tika to solaka to ba jeto wana na nzembo ne zolaksa siko ndo yeba banini awo yeba banzembo mo peut-être tout a na motema yo kaka batwe babiloko mo boyo kaka batwe batu ba opese loko te batu ba kolingo te kangande na olingo batu ba ondo bilo babiloko moko boye eza tamusu to moko talo ba vraiment oui muto yo makamuni na oloba ponanga to ba koyoka to ba koyoka no batu te muto koyoko yebiso makambo emso azana posa nanga azana posa ya do bazana posa nanga ya ye pas détruire relation na biso ando ibisanga bon parce que so bandi ko bokelo ba cheto ko yemba on ske loke no bo manga yango na so bando yembelo ka to ba komo te loko na nzembo koyoka ka bato mingi teo bato wana bakolinga yo teo
ba olinga ka ba de suivi na yo to ba ye banzembo na ndo yembela nka yango na mona azo yemba nzembo na ya ba jeton yo mo mona okoka to bikaka mo mona ka so vando vande atola mbe so ezaki na lambi so na kanda na ye na tele blote na occupé te so ba tuna bana siko mona moite na monika moite tela nga biloko mona ka te pona sisa kanda ngwa sana na zibilo servi bikande sila te kande si to ko kanga kanda te yesu ko zane ko kanga kanda te nga na olobano azayi mutu mabete yango moni andoko vivre bongo tolo ba côté soko aza place na yo amoni atoba laxi bolamu na ye to bandoko linga contre ezala te amona te mutu amona asala hanga boy to ba ye azayi mana katikati aolakisa ma mutu te oyeba mama be ya mutu akolakisa moto yuka ma shock mona kata mutemo mona mapasi mekota aolakisa ngo te to bazayi malamu pa ebe osenga bolimi ata makambo eleki ndeni ata bomati ndeni na oya oyebisa aza na fasita eloko mwana ndo olinga ye yango wana to bakoya bomabi mama limbisanga nayebi nasalaki esepesaki yo te nayika pana okama limbisanga mpona minute o moto akabola biso nga na oyo aza te ebele bana 5 na ozwa yo eloko ndo oyebisanga ka yango wana moto akabola biso aza te eleka oyo eleki ya abi tovanda kaka tovanda tobokola bana bakola. Donc voilà, qu'est-ce qu'il aimait plus? D'ailleurs, on a déjà ici biso anda linalo sona mateso yelo sona madi ata diminaki libumo ekiti biso abika ya ata uti voyage ata de bandoke bangola na bangwana ba nini auta endi na ibe auta endi pata kuna isinga izelambelanga loso na madeso tumba Thomson to bandenga zaona te okitera pa azo ya okuta loso na madeso moto Thomson batumba ya moto azo liambala moko to ata uti kabinda nde bakenda ba voyage na bango Angola ba uti ba kabinda na bango bakenda tanga obengo dana tongo zolamuka biso dana tongo olamuka kobosa na pilipili kobosa na pilipili te eloko liboso tongo okota wenje sumba pilipili eloko ndo ebisanga yango eloko liboso tongo okota wenje sumba pilipili toloba akolie loso na madeso ata dimine na za dimine bato babina na dimine mona ka beti loso na madeso to babisa na ndako na biso na une semaine tokola mama de sata 4 ou 5 fois parce que c'est son plat c'est son plat to ba plan na ye yango na ezaki nde loso na madeso otumbi mwa mokende andoko lia mona fumbwa ikaya biso nde basafu ebimi boye na oyeba na décembre boye mokola bona ne abi nzambi wana ye na maladi abi nzambi vraiment na beta pondu na nga vraiment mafuta eleka batumbelinga mamusuna ngombe pembeni nzambe point nini suna komi place na ebate na yo kanzu to bien te malili soka batanga lobaka eloko wana nga bieleka abade osala kwa linga ezai komi nga ndo sala kola forcer atelemi kana maladi wana yeba journée zaka le 1er décembre à Télémi kana malade abina nzimbo za ko tiabu libumweza na ngote me a tiabu ngapi na ndiko sala kwa na forcer na bini sai po sala ta moi bien na mona ka vanda bi nzoto dadi kambala avandi siko suna komia ona lingate mo bona komo luka ya mo na lukate sika puso bani ko sosa babiloko wana yo mona ka tango sung sango mona loka mo ba shock mona kata mitema to banaza makamusa ndo ko loba zo na restaurant mingi sala nga bien te na kata nzoto yo kanzoto mabe loka eloko mona kati ba yo kaka mabe esu na tanga suka wana to ba loka mabe vraiment sala lobe loko mo ba mona na minute nga na bona ni na zana nga na ndako te ero zo na ofetele wapi ero zo na zana nga na nini kuna nazo lia na nga na omela masanga siko zo tala siko bona nenga ya na maladi ngapi na fse koleka ekolekeza makambo ekoleka c'est vrai ça fait très mal parce que attends sali bané combien na ça mabele mais une fois quand on raisonner na likamo boy moi pas sur na ezonga kaka mais est-ce que vous avez un souvenir il y a pièce ya suka ou asali na musala ya théâtre pièce opina ya asali ya suka avant atika biso na un souvenir na ngote po babiloko ba internet comme belé to bako kende lelo akelobi ye bana te to bebimi nzela moko
donc ezalaki banzonzingi nde koyeba na bacd mais sikoyo ekoma ye mosu atourne lelo mpo ya kozala bakobenga mosu de tableau de tournage na mokolo moko mona yebi so atielanga bilamba ebeye na saki naoke na tourne oyo so nasisi otourne nake so nake na tourne na sikoyo basalonga mokolo moko sikoyo oyeba nene mpo babeta biso bafilme mosusu nzo na journée moko na tosali de filme ozomona eza mwa pasi. Donc voilà, toujours qu'il y a mono vers la fin de notre émission. Je tiens à rappeler ou à signaler aux gens, ou peut-être beaucoup de Tibiso, Toyambi Bongo Maman Gisèle Oazaki Bongo moi aussi, il y a le feu d'Adi Dikambala. Dadi Dikambala Watika Kibiso. Papa Dadi a Koufaki précisément dans le mois de février. On a profilé le 11 février. 11 février. Donc le 11 février 2020. Et 2019, Papa Dadi a dit 2020. Non, ah oui, 2020, merci. Pour qu'il a février 2020 et dans quelques jours ou dans un mois et demi, Papa Dadi a dit une année na CA Mabéné. Maman toujours approché vers une année à Papa Dadi. Est-ce que vous saluez moi? Organisation moko boye par rapport il y a une année à Papa Dadi tobo ke na bino kara na cimetière vous savez dépôt de gerbes de fleurs vous savez le Seigneur vous savez l'équipe de Tanzanie. Est-ce qu'il y a une organisation toujours préparée par rapport il y a une année à Papa Dadi? Bon ndé na zabo bonga ina lukana au Belleville pour na yebi pour ça l'appel tombal ba comédien de basala bango ba luka famille amoni famille tinto saela pe tombala ndeko na biso bolobi nini eza makambo yango wana to ba na minute oyo nazali na besoin lukana au Belleville na tune na solola mais luka eza mwa ba fête na mwa makambo baloyenge na baki to koti janvier na luka ye na oswana ye pona yeba position na bango eza ni en tout cas na minute oyo pona kutana na Belleville nde na koyeba ndeni osolola naye na oyeba bakomi na niveau nini. C'est vrai, Papa Dadi a koufi na rôle na a sepelisa ki mikolo bana baleki makonzi ya mboka pourquoi pas. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé à Rwanda soit une autorité moko a bengo que c'est de la part de comment il y a autorité un tel c'est vrai votre mari a sepelisa ki biso au travers œuvre naïe. Est-ce que tu as déjà reçu un appel il y a beaucoup de générosité à poser geste naïe par rapport à ninga on est kolanda de disi kameza la bato ya poto ba konzi ya mboka est-ce que ozwaka ba appel expliquer biso no nazo ba appel ba benganga na sola na bango wala za makambo nga moko wala za makambo nga moko ya makambo lobati wala za makambo nga moko nazo ba appel bien. Ok, ok, ça l'a fait bien à tout le monde, mais quand même. Tu vas na comment on a ma chance, merci à nos pesanga, tu vas nos pesanga ma chance, tu vas fongola vraiment ma porte, tu le bas. Merci wana, c'est qui malam pour la ngana ngana on a na tilo bloc au lieu singa sous merci ndeni. Nzo merci na opambolanga, ando opambolanga vraiment, tu balinga mingi. So na teka mo eloko mona lemba ba pele téléphone ko kanga bana ko kanga to bato balinga mingi na bato na balinga pe dadi mingi duka balinga ki mingi yango moni pe balinga nga mingi batika nga pété en tout cas vraiment batika nga te doka na opesa lokola mama zozo na end en tout cas ma merci maman zozo na end après c'est ma merci beaucoup na geste sala ipo na bana po na mazaye mutu na mutamema na end za mama zozo. Merci beaucoup vraiment na papa Drisha patika abisote et surtout yekutu mwana ngana suka na bébé wana nde ndoina yi atisha motomètre en tout cas vraiment patika abisote na iba playa mbaka to bana yambaka air nyonso bapela bato air nyonso to baso na vandi so ateke mo eloko moka eleki telefone ekanga mangati mama to bapesa babokela ba fleur babokela ba fleur ebi nanga sana mokili ebi na bato musuba olingo te po nzamba sala bongo ata kuna mapango to vanda tana ba quartier mutu musomo na ka pe boso la te ka dans les villes ka inaoka ozo kutu transport kanare otunika mama Victor yate oyoka réponse oh telemaka omona yo moko to ko mona mukila ngo etana malamu to bato linga na te to bato balinganga
nasepelaka na bango nde balinganga nde balingaki dadi bango balembaka te na baconseil na bango dos bapesaka baconseil mama pozalaka boye mama pozalaka boye sikoyo namonaka to badadi apambola yenga apesa yenga ma chance to batanga olobalanga yo mérité na mérité ko méritant sikoyo nde yango na olia aza na ye te mais na olia ozomona bana mpe baotanga dadi aza te ozomona eloko wana bana ando bananga o mérite yango vraiment to bato na ye bafani na ye balinganga mingi na osepela pe na ministre opesa bakamaradi nyonso ya papa dadi bango nyonso napesa bango babonane na bango apesi bango babonane na bango en tout cas bambote bozala malamu nayebi bino bozali bapirier oyo nazalaki pirier bakamaradi nyonso bafani oyo balingaki ye napesi bino vraiment merci na nde botika nga te bozala toujours nanga na bana nanga en tout cas ma merci iloko mwana olobaka yango wana po ye ezali moto basentiment na omona ntango akoti na plateau osala émission tala ndenge onime ye ata na ndako boza piaka oyeba kutu te boza piaka omonaka ntango oyaka oningiso ozela oyobanga zela kala te kode eya yobanga ntango onime oboko oyeba da sentiment bando ya to bato ozali na kanda ndeni kanda esili. Oui, donc c'est vrai, c'est la vie. Là, on dirait la vie nyonso. Autre lobaka kiza paix à son âme. On lui monnaie paiement. La kimia, nous avons pourquoi permettre que Tenatana Azwa papa de Didi Kambala c'est plus ça qui va tout moi également je suis fan de lui en tout cas Zaki bien il a bien fait son travail Nzambe Azwa Kalo Fumu alors je sais pas s'il y a un mot à dire na Batunionso ou Bakolanda de partout ailleurs un monde entier mobimba ni ne koko bato message ni clé au koko lancer na internet nyonso balanda na kati ya école ya PC. Mais un message ngana ko pesa eza kaka dada azaki ya bino bolingaki na ibi bato balinga dadi mingi poliwa dadi vraiment bato bele balela eza na bato mosuku to abengi nga abina nga na solo na yoki kimia mba moko kile nazalaka na kimia te na yo comprendre bato balingaki mingi na pesa kaka oyebisa kaka bato nde balingaki ye batika pe bana ete azala bana tiki bana eloko mutu yaka yango wana atiki bana to ba leta bomona bana bomona pe dadi ba moko to babotika bana ete bana bazali baza na bianga moka te bango nyonso bazali baza nyonso bayebi baza maza ya dadi basunga bango batika bango te ata na ba étude na bango eza malamu vraiment ntango bango bazosala eza pe eza malamu makasi nzambe pa opambola bango bayebi soko opesi ofele nzambe pa pambola to badimi nde yango wana ezaka dimi te po pesa pa pasteur ntango po pesa ofele moko boye eloko wana lie nzambe pasa nini na tombolio bon. Voilà, nous sommes arrivés, excusez-moi, à la fin, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, notre entretien du jour avec maman Gisèle. Maman Gisèle, Oyoboyo Kinyo sera lobby par rapport à Liwa Papa Dadi Kambala, par rapport à Yabane, il y a maman Eni, par rapport à famille, il y a Dadi Kambala et puis il y a des jeunes Oyobazo Bima, qui ont imité Dadi Kambala, c'est vrai. Oyokindengue à lobby. Alors, maman Gisèle, je sais pas, un tout dernier mot par rapport à l'émission de Yelo. C'est vrai que tu as la paix. Il y a une année à Papa Dadi Kambala pour te une image. Pour que moyen rendre image autrement, c'est moyen qu'on rendre hommage autrement. Et ça quand on a la caméra, la biso mingi toya quand tu as image, to diffuser donc hommage au sur le place alors un mot na batunyo so balande puis ba mbote na yo na batunyo so balande bon na kati ya RDC. Ya suli kamba suli. To ba que le caméra au pesa mbote na batunyo so oyo to ba mona nga sukeza une année ya Papa Dadi ils en a février le 11 ko sa to ba une année na yezo koka mais nde ba yipsa kinga balobi bakendaka na cimetière mokola kufaki te bakendaka mokolo bakundaki nde mokolo akotaki na sama belende bakolo bayebisaki nga nzo nde bakendaka nde yango wana
ezaka makambo tokosola na bikaka na kosola na belfi toyebi ndeni tokosala na oluka ye mpo na kosala yango mpenga moko te mpe na famille na ye inane na ye toyebi ka nde tokosala me toyebi oyo aza na mposa kosunga mpona mwa inane na ye kozwa mwa transport tokende mpuna esenga ata mwa bato ntango bakouta cimetière ata mwa kwanga ata mwa jus esala mwa bien oyo aza na mposa amoni mpo asunga mpona dadi asalaki mingi mpona mboka oyo akopesa mpona kosunga biso vraimen ezala malamu vraimen mpo tokokende na cimetière eza mosika na oyo tokokende cimetière tokenda banda 9h tokomi kuna 16h na bambouteillage mais nayo comprendre mpe ezalaki mpe les premières bato nyonso bakokende cimetière mais wana eza nango mikolo ya bato nyonso te to bezwaki biso vraimen temps mpo tokoma kuna vraimen to bama mais tosengaka bato nyonso baza na mposa kosunga mpona mokolo wana basunga biso batika biso te mpo ezala malamu mpona biso. Voilà, maman Gisèle Bambote na yo pour te continuer. Bon, na opé. Na olobela mingi ma Jili appela. To bazana ONG na ye. Appellation bio. Quand bondo ba monsieur bio. Monsieur bio. Ana ONG na ye ndenga zana oluka ba travailler o azana posa osala bilanga. Aya. Ayo sala bilanga. Opesa ba mama ba terrain. Toba nyonso alingi kosala bilanga na ONG wana ya Jili apela aya aobenga numéro na nga 089 911 70 71 toba soko bengo oza na mposa kosala bilanga toza na ndeko no moko bomona asala eloko te namona alinga bilanga mingi ata te amoni osala na eloko te numéro na nga yango wana ezala bien ONG wana oluka ba travailleur azana posa ba travailleur batu baya kosala pa na ye azana ba terrain na ye atibi asali ba bilanga to bazoluka siko batu baya kosala ba lona pona mboka kende libuso na opesa pe camarade nanga mami Kengalov ana Suisse na pese ba mboti ye kuto camarade ya Tongo imo aloba camarade nanga Tongo na pese ba mboti sika zali na pesi mama Yvette Bwaka na pesi mama Alice na Allemagne na pesi bambote belé esika za bango batika hangate so bavandi Gisèle Boni to batika hangate ata so na lamuka ata na zaya olala Christophe Mbwembwe na pesi ba wakuta mwana nga na pesi ba gros bisous esika zali to ba baza ebele to babango nyonso bato nyonso balinganga bakombe esili na motu bato nyonso balinga ngai oyo balingaki dadi ngai nayepa na bino la star bomona ngai mikolo na biloko ebele na obeta la star na bino mikolo aye maman Gisèle okoti na monde théâtre to bana déjà retourné bon na bana déjà retourné ce qu'on a zongi na monde ce qu'on a na komba la star na bomina maman Gisèle to babati nyos kombo na la star ce qu'on ça il pas mututo ya yo moko bon na sala na saina pas puté na sala na pa nga moko te na sala na Vincent biloko ya Vincent na sala biloko ya Vincent non ça biloko ne bon ça déjà baza wana déjà ba otala déjà ba mona biloko eleka déjà maman Gisèle na question mo en tête est-ce que le loso est que maman Gisèle la balle tu vas accepter tout le monde proposer que non maman Gisèle la balle grave mo balle pourquoi moi si nos jeunes mamans c'est vrai que les enfants sont là mais ceux qui ont montré sérieux aïe habiter na obala maman Gisèle oboya pena namona nga sotina obala na ndenga n'est pas bien na ndenga mabete ola bibo pona ni bandoki bokango ngandoki okanga ta uta wapi n'est pas bien te nazanga suna posa za su chokete to bana bande suko bana bando po mobala na oluka na bota na na bana 5 non mais ça bana suko bana bota su combien bana ils ont dépendre donc voilà là c'est maman Gisèle na pesi be petit nanga Vincent
kadima esika za États-Unis apesi ba mbote bien na ibeta sola bien te mais to sola kaka. Donc voilà, merci beaucoup maman Gisèle. Moi je dis un grand merci à papa Jean Chibo Chiboabois sur mon émission l'équipe bien. Bon merci na papa Jean Chibo Chiboabois, pourquoi pas à Peggy Walongwa, merci Cordon pour tout et puis merci na batonyo so bolingaranga, merci na batonyo so bosala ba bopesa ba suggestion na bino ba remarque en tout cas et d'Arabiso pour Moussale qui est toujours liboso. Je dis un grand merci à maître Rodrigue Ramazani, maître Rodrigue Ramazani, Yel Ebou et la Zamba, Mboteneo, mon lieutenant, pourquoi pas à Franck Stemay, merci pour tout, merci en tout cas, ça me va droit au cœur, Franck Stemay. La bosse n'est pas au pesa bande konanga la France, on a ba grande sœur nanga, na ko bossa na bango te jamais. Famille au kako. Bango ça pesi ba mbote bébé, ba gros bisous na lela bino fort. Pesi ba mbote Cécile, Vicky, Mégé, Francine, Mado, bino so ba mbote belé ba bonne année. Voilà, rappelez nous les napes ça bonne année, na pesa ka ba mbote en tout cas, ba meilleur vœu nanga na batu nyonso bolinga non sika songo, meilleur vœu à vous, meilleur vœu comme ça à mon papou, mon président Buna filé l'élève du maître, on a vu que le premier Ozobo Tamawabi incroyable anniversaire d'été, ce qui a Zobombe la bisoni mais du moins heureux anniversaire à toi d'avance, l'élève Nostradamus, oui désormais, au bien élève du maître T, c'est Nostradamus. Buna filé, babi le premier, toko fêté, kaka ndenge ezalaka bonne année na batu nyonso balinganga, na ba pe balinganga te, na présenter bino ba meilleurs vœux et puis voilà. Je sais pas, je n'ai plus rien à dire pour cette émission. Tout retourne prochainement. Na élément mususu meilleurs vœux à ma maman Brigitte Mondoa, ba gros bisous na yo maman na lingo ndima ko bimisanga na mokili. Ma petite sœur Gaëlle Nkousumando, pourquoi pas son mari Samuel Chimbela, na bébé na biso Maëla Mbombo, Maël Mbombo, ma nièce chérie, je te fais de gros bisous mes enfants. La mienne Elina Kassi et Steve Tarita, je vous amour. La famille Nanga Mobimba, bonne année, joyeux Noël, meilleurs vœux. Nyonso ana to sangisi yango. En tout cas, na bi que 2021 tozo kotango nanko parce que nzamba pesi so pe ma to kotango to le kango. C'est vrai, maman, 2020, il est quel makasi. Père de papa Dadi, coronavirus, makasi, pasi makasi. Nga kupona ngana mwana oka 2020 ango. Dans un mauvais année. Na ebite na otanga na linga kuto otanga 2020 te. To bapona nga eza mabe kaka. Eleka na linga kuto eleka. Batebele ba kofi. To ba pasi na motema to ba makambuka ebele ya pasi. Vraiment nzamba zoka lokumu parce que zobatela biso ti na jour ya lelo en tout cas lokumu zonge pas na parce qu'il est le maître de temps et de circonstances ce quand dit mette tous en vie na mokola lelo ça parce que moko alinga et puis abi ba projet ya bonheur en ligne oyo azobombela biso pour na année 2021 en tout cas merci na batu nyonso o bozala qui branché na Eco RDC bo s'abonner massivement vous ne serez pas déçus tout prochainement na élément mususu bye bye merci.